Mama matinza mapambulelu. Mama matinza mapambulelu. Mulibetoye bafunashi. Mulibetoye bafunashi. Mwana zela. Elisa kuta. Imakenge. Fatine-toi. Allez, fatine-toi. Mon maman, mamou maso, naloba, nasagola, alimboula, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil, merci beaucoup, Félix Antoine Tekesi. Fatine-toi. Allez, fatine-toi. Merci beaucoup, Bobengi, avec le soleil et solo. Parce que Azana, professeur Simon Gimba, le nom Fumu Gimbangu a ressuscité. Nous avons répété pour vous bien. Fumu Gimbangu est ressuscité. Comment il est ressuscité? Namoni na Angola, le chef de l'État est arrivé en Angola. Avions ont circulé. Nayoki ba journaliste. Nayoki ba angolais. Simon Kimbangu, Pacha Telemi. Après son nom, Simon Kimbangu, Atunyonso. Mais avion présidentiel, Bakomi, Simon Kimbangu, Yassika. Et Longo, et quel Gabon. Kokita, population Nyonso, Simon Kimbangu. L'arrivée de Simon Kimbangu. L'arrivée de Simon Kimbangu ou bien l'arrivée de Tshisekedi. L'arrivée de Simon Kimbangu. Bino Bokanga qui Simon Kimbangu va chaîne na makolo. Bon Soudan qui est dans ton nom. Belge. Bon tel Nyonso bolinga bo sala pour Simon Kimbangu. Mais le lot valoriser Simon Kimbangu. Avion comme Kokita monde mobile. Kokita les États-Unis. L'arrivée de Simon Kimbangu. Est-ce que vous avez l'arrivée de Tshisekedi? L'arrivée de Simon Kimbangu. Na Belgique l'arrivée de Simon Kimbangu. Doit être la Simon Kimbangu maboko partout. Attends, voyez qui commande Simon Kimbangu. Mais dans l'avion, au côté de Simon Kimbangu. Dites Amen. Amen. C'est pour vous montrer que le lot Simon Kimbangu est ressuscité à travers l'avion. Pour les Français, on va vous marquer dans la Belgique. L'arrivée de Simon Kimbangu. On va dire que l'arrivée de Simon Kimbangu. Merci. Simon Kimbangu a un prophète à solo. Le lot va prophétie et Kokisami. Alors, qui 5e président à Koya. Pas qu'on tourmente. Pas qu'on yokola. Pas ministre, pas qu'on telle la vision et le chef de l'État. Mais, pas qu'on ratisse Bangonyo. Le lot, au moni Fumu Kimbangu, puissance nae. Pas aucun montu nyos. On me dit qu'on kangi montu roquette le lot. L'homme va kangi. Depuis hier, on a arrêté 23 personnes. C'est filles. Basé sur Nandolo, sur Gouapi. Nandolo. Et puis, Bangobe, Bazo Tanga. Les lots, toujours là-bas. Frank John Nandolo. Il n'y a pas Bazo Tanga. Je te merci na Garçon. Salomon. Salomon, merci Salomon. Na musala kosa kitoko liste mubiba tokotanga ngolobi. Bakokota makala. Banakin. Boyo kanga bien. Na yo kosala théâtre, tenyon ce théâtre. Merci na papa Mboso. Kujankwanga. Papa Mboso. Nyonso za théâtre. Oyo yaki mbongo aba kendo zongisi. Le pire arrive. Kabulu kungapo kambili. Alors que le pire au moment où je vous parle mes chers amis,
Zambe wakabunjwa lesa zo sala musala. Le 14 juillet, de 20h à l'aube. Kabundi akobaluka kobandana poto. Azobaluka na mabele, akokoma na poto mususu. Po bakokanga, wana prophétie bakanga batu nyonso bazina bahari. Akosambela pona embouteillage ese na Congo. Akosambela pona babena buloji boss. Bamwene ka toka chita mene. Bando nyonso bamona na pole. Zambe wakabinjwa lesa nzambe wabishima. Yaya nandimela kabunjwa lesa. Soki ondimaka ye te alobaki ke azobaluka na potopoto nani tata na ye abaluka na potopoto mpona covid-19 me namonaka bunjolesa azobaluka na potopoto alobi nalingi covid ekoma kosukosu eza kosukosu te lelo ekomi tozwi kaka bombo esili epui biloko yango eyaka tinde ekei totikala kolongwa tozwaka masi boye epui totika kobela yango te ezongi kote eutaki na Italie UDPS viva tout soutenir Kabundu Lesa, c'est notre frère. Le 14 oyo kendo sambela zambi wa bishima zambi wa miracle bokomona miracle na stade de martyr totondisa te koyebisa nga makambo kotondisa ye mpe atondisa mais biso toke prière de la nation po totediye maboko na maboko nza koya koyebisa nga teke etondi te nga nayeke nakendeli prière sikola bandoko bazoboma batu batondisa nga naza ya Yesu Masiya nakokende nadediye maboko na maboko nza dolari eki au nom de Jésus toboyi bakalikile ya pamba bigi na papier $1 égale 1000 francs. Si vous savez là, yaya nazola bisabino kotala mutuke. On est tenté d'arrêter. Yo, on se met à calculer le tableau $1 égale 1000 francs. Est-ce que parce qu'on va faire un démon? Yaya, nalinga kabilo ko ndewante. Nyonso za théâtre te. Nyonso za théâtre. Ba to balingi ba mona réalité et comme 19. Tolingi pratique. Neti Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà. Jean-Pierre Bemba Gombo, accueilli à mon ngomba, au poudrier. Au moment où je vous parle, Balakimbi, Touage Mandouichi, Mambo Nagongo. Je vous affole. Merci beaucoup à Peter Kazak. Oyo a commis un terrain. À Zobaluka. Papa Peter Kazak, ça m'a pas mbola yo. Otosala musala kitoko. Nakumisaka yo. Mais yamba ngai na biso makambo na sana ngo. Na benga yo. Tozaki na ministre intérieur te oyamba ngai. Maintenant siko okomi na place yango to peso dossier ozaka je suis occupé. Siko boko bozo zela na loba makambo mususu contraire ya wana nde obengi ngai wandi kokangela ngai. Bazoluka yo yango bapeso ba informa ngai nazaka bafolo soki etondinga komia na bimisi je m'en fous nazosenga nabanda kopesa information oyo peuple azoyebisa ngai boyebisa ngai nakoma na bapapier napesaka sikoyo nakomi nakoyena bapapier na ngai na babiro na bino de 8h à 16h nga mpe patron nazalaka nanga patron naya komandie pa mutu te mpo natambolaka nga mpo na bambongo na ngai na poche nakoya nde kopesa info mpo na kosauve peuple congolais sikoyo ezalaki tozalaki bakamarade sikoyo bokomi na place yango ya kitoko soit etun soit hypothéqué soit gestion na Angola yango nasengi na badirigeant compétent bayoka ngai parce que base ezoyokelanga makasi lelo nakomi première ya badepute nyonso monde nano nakoti kuna te mais mutu nyonso nalali 3h munyere loba boye sibamoni ke mutu akonfiance ye wana bokende RTNC poneni bazokende RTNC bayebi ke bakamera agile makambo ekokoma la diplomatie meilleure de Simon Kimbangu
Mutu nyonso oyo akozala contre le peuple congolais akozwa solo ya nzombo na monoko na ye na bandi kolakela bango. Jésus mpe amonaki makambo elekaki tro na temple ya papa na ye akataki bato matoi. Ese nalobi lokota Jésus mpe amonaki bapigeon ezalaki bazoteka afongolaki bapigeon bakimi. Eske sazokisi bapigeon wana yango nga mpe nalobi boye moto okosaka na temple ya papa na ngai te faci mpe nakoloba oyo nyonso surtout bapolitike ujana mbongo nyonso yo kozwa ekoma na solo nzoo biloko nyonso zobotela bato na solo nzoo Nikolo Nzombo ezosala mosala merci na fumuki mbango. L'arrestation de tueurs de la population, 23 personnes, 6 filles. Bakende. Aujourd'hui, session extraordinaire dans l'Assemblée provinciale. Session extraordinaire. Chantini Ngobila, Nani, Godin pour Kangaki, Chantini Ngobila 4. Je vais expliquer. Chantini Ngobila, Godin pour Kangaki, Chantini Ngobila 4. Chantini Pe Mayele, te Fongolanga na peso quelque chose. Fongolanga na yebisayo, nazo peso chintu. Godin pour ya Fongoli. Allez, Yepe Azongi. Ate kuteni na batu na ba provincial epele. Pétition et bandit. Pétition et bandit. Le lot extraordinaire. Titre réserve ko yoko Godin pour longo. Etelingai. Lokoso. Yoso kanye mutukati. Kanga kati. Bakendo kokabula bino na palais du peuple tout na nani. Jantina kotika oto tokende kake pa mukonzi. Akabula biso. Tiko yala bi tika ngai. Nazo peso 5 millions. Ayoki bonga Fongoli. Era Fongoli. Le corbeau sans cesse. Je vais te déboulonner en des autres. Nde makamongo zo le kanilo. Et television. Toyo le corbeau le renard. Yaya, na le château Bokeba. Nazo kebisa bakambiso nyonso ya le château. Lokola bazoyela bino bayebisika bazoyela bino mbongo na butu ba franc congolais ya sika boluka dollar bokomi kotia 26 25 tosengela la police asala musala na ye na le château lelo bamesa ekende bati ekende batableau ekende na kokotela bango nazo répéter la police Papa Kassongo inspecteur général de la police Nazo Senga Bino, Bayabisinga les châteaux, déflation monétaire, trop c'est trop, Bokende, Botinda, 2 ou 3 jeeps à la police, Bokende na Malembe, au côté Montozo changé na 25, Yo Moko, c'est l'exemple de la police, ceux qui n'appellent ça 20, Kokende comme million maléoté. Ok, on met que changer, et le changer, Bayabisio, soit à 50. Ah! Yo peut on dit 50. Alors après, c'est ça, la loi est dure, mais c'est la loi dure à l'excès du lex. Mes chers amis, Boudjana, Bokeba, Unité Niniwana. Merci beaucoup parce que la monnaie réforme et l'identification, il y a la police et la Kalfungula. Merci pour identifier la police de la Kalfungula. Tondemi. Mais bien, on que tu as raison. 12 000 commandos policiers fantômes. Non identifiés. Tout le bangon a l'ingala non identifié. 12 policiers. Pas journalier. Bazo a fait salaire. Pas contracasser mon tout était 12 000. Merci d'avoir cette identification à Bango. Tous les 5 ans continuer. Si vous Bango nyonso 12 000 euros bazana. Bakende na bunanga. Bakende ko subir. Soit batu na Bango nanya kotsa kiena la police. Tous les Malembe.
Mes chers amis, boyoki na kabambar lobby. Ujana na kati ya sprint, na sprinter 207. Batondi wana bazo enlever bazo kanga bato bazo bima zandu. Na pena bakisaka pe mungu. Bato nyonso bazo bima zandu. Bazo bwila. Na basi ni bali bazo bwila. Ale tosha yo yote. Eza malamu te. Toi aider mon contombolo moi mai. Toi aider le chef de l'État. Le sacré. Lelo. Tozalaki na Birmanie, ozalaki na nzela te na bumbu. Bozalaki na nzela te na bumbu. Kende na landu, lelo bazotia makadamu. Lelo bapoto minda yango wana batie ba câble ya nguma. Kende na sala omona. Na elengesa bokende bomona. Bazobanda kotia na sangamana. Place nyonso ezo éclairé. Lelo marché central yango. Ezo tongama soki 8 étages. Bachaer, na mabaye bokusala likolo. Bozo tekela ba ange likolo. Eze sengo te. Pona ngai, na komanda komela ko fora ngai liko. Nena zandu na mati likolo. Eza tere pona mela ka bo fora. Lelo. Ex mama yemo tozo benga mama Martika Sal. Mama Martika Sal osili. Tokotinda bato bakende hôpital premier jour congolais nyonso fo basala nanu traitement ofele. Mama Martika Sal hôpital na yo osili premier jour ba traiter nanu biso ba combattant o tolobaki bingi 40-45 tozala poumon ese baby tozo senga ouverture officielle ba poumon tolobaki mingi bapesa biso bakisi et puis ekomi ofele Kobota ofele. Yaya kobota ofele. Ma combattant. Ma boto tozaki na retard kobota. Parce que tozandana na kobunda. Webi kingai moti moko sika ngai vraiment na bandar. Mais yo zaka bonde ngai. Bazaka suba siminga bo tika ngai nazo kende kobunda nano na mete. Oya ça sensation. Mais mon tour n'a dit sensation. Tendresse exacte. Tu vas aller là. Allez nous la kebba. Oui, mais que maintenant c'est toi de côté. Mais le soga. Mais vous avez ça tendresse, je m'en fous. D'ailleurs, bino le longai. Président ngai Arma. C'est du jamais vu, tout le monde a le vu. C'est du jamais vu. Eluana nous a piaqué. Notre nom va y piaqué. Tu vends au moins tout, tu vends. Moi, c'est un quoi. Tu vas au langue aux autres la moitié. Tu vas au mona, mon tout bon côté c'est. Non, mais la première agit. Agité. Moi, c'est un gars de nana. Nzoka, na moni kaka président Makoti. Bande ko ngai. Moi ça chila ye a expliqué ngai que bali était 3 jours pour péter mbongo. Quel milliard? Quel milliard? Na kata batu boye, muntu ye biso ke. Botika na lo banano. Moi ça chila wana kuna, on a 3 jours bali était. Moi ça ngana tikina ndako ko mina zandu dengeni. Allez, bo pesa mbongo. Papa ndiko pesa. Pona mawaji. Pona bato balinganga mingi. Nzoka eza mbongo na ye, bakende na mwasi na ngai, bakende kosala boyongo. Lumbe! Oye, koya! Sikoyo, bato basangisi eshile, 3 jours ali ete, ale, tala musuki. Babengi mwasi na ngai kaka nye, bapesi ye. Na tournée, jour moko sikoyo, mwana na nga Martin. Papa, j'étais chez papa et là-bas, notre papa Arma était venu avec le chocolat. Notre papa est Arma, il est comment? Il est le chef Pembe. Notre papa Arma. Yango moni nzambe wabishi malobi, yo kukende liboso te, jila kende libo. Notre tête qui appelle les saints de l'église, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne sécurité et sécuriser le peuple quinois. UDP, viva! Viva! Tu dois comprendre qu'il ne fallait pas qu'on traite les effets. Il fallait qu'on soit la décision avant, pour protéger le peuple congolais avant, et non que les effets soient dans
kaka lobi babotoli mutu moko ya moto bakati ye libumu mutu wana kaka boye akwei na se UDPS viva biso bakongolais toyebaki eloko wana te ya kopasola ba milimo wana euti wa il faut tobenga nango na kombo na Yesu Kristo milimo barwanda ezonga na wa UDPS viva Congo eza ya bakongolais kotikala ya bako il faut gouvernement basala contrôle na bandako wa autorité ndako ya bancien baministre bancien gouverneur bancien banani donc bapartement minene bandako wana eboma makambo ebele ndako moto akotaka te kaka bagarde ko bakengela yango ok bacamion filme ezokota ezokende na bato wa UDPS viva na avance touti kosine bacontrat na Angola na Zambie échange ya baminéreux bacolbate bacoltan ekobanda koleka na train ezouta Angola ekoti RDC zwi biloko eke na za UDPS viva yango tolobaki kala mingi te Congo ezokoma we lobito merci papa tobetela papa mabo UDPS viva yango toye komona ke chef de l'état aza na posa non seulement kobongisa Congo il faut Afrique mobimba esala nini Afrique mobimba Jean-Pierre Bemba auti kosigner bacontrat na biso na Afrique du Sud. Pourquoi a signé contrat na Afrique du Sud? Boyebi ke na minute États-Unis komi kobanga Afrique du Sud. Yebela balobi boy RDC azobana pour fabriquer biloko na usine oyo eza na Afrique du Sud na biso awa tozobanda kosala minuke mine bamatière wana ezouta na République démocratique du Congo betano ya maboko UDPS viva bauti kokanga mwana mwasi moko na Kisangani bakangi mususu na este mususu wana auti na niveau ya Rwanda azokota na biloko na ye na mutuka babido ya bahuile kokota koti boye na kati ya babido bahuile service ya renseignement batelemisi baverifie na kati be bamoni minduki na masasi UDPS viva tosepeli na service ya renseignement ya République démocratique du Congo bakomi kosala mosala maka lokola oyo peuple congolais eza kolu UDPS viva 24 bataillons oyo eza na formation mpo na nashite 24 bataillons oyo eza na formation ezoprépare eya na Congo mais bakongolais bango moko mais balivre biso na 2 bataillons oyo bomoni na baimage UDPS viva Fatibe mindele bakomi kobanga RDC eloko ya liboso na mboka eza effectif ya basoda naloba te à part effectif touti komona renforcement ya instrument militaire na kolobani baarme biloko nini UDPS viva yango moni logistique militaire merci yango moni un militaire rwandais né en Rwanda a quitté côté batia bango na rébellion ye moko ye komitika na FARDC abi na ye komitika na ebite biso tozobunda na Congo pona bituma nini bati biso tozokufa ebele général numéro 1 Rwanda lobaki boy RDC asombi biloko ebele asali recrutement makasi biloko asombi toyebi te soki ya ndenge nini donc totika koyiba toke na voie normale maman Paul Kagame alobi oza traite ya longoli mais 150 généraux na Rwanda bademission bachite wana apesi numéro plus 243 89 65 77 55 8 à la fin papa sango de l'UDPS pour sur le parlement UDPS viva UDPS viva Fachibe laissez bino lobby awa président Gilles alaki te soto lobby blé faut bozongisaka blende parce que na route kolobongo mpe na bandela yango hélicoptère d'assaut bavion de guerre boto blende bachar de combat mpe bamortier bapeken tout wana mutu akontrole yango Fachibe du aza blende tobeteli Fatima boto alobango merci de Babakiso babengi commandant suprême donc Fachi blende na lombangu tooleka batu balobaki ote Fachi ateki RDC na Rwanda pa Kagame ok Fachi ayende ko sauver mboka oyo Fachi c'est le Josué de la RDC notamment tomona bakor ya makasi euti ko signame
notamment na Angola. Nous allons dans 3 pays. Tout le monde a un président, il y a Moïse Katumbi. Au Pabengi, président Alkande Ilchimie. IDPS viva. Président Zambie, on a président il y a Moïse Katumbi. IDPS viva. Tout le monde dit deuxième président. Joao Lorenzo, Nangola, IDPS viva. Troisième président, Fachi Beton Moukontombolo Mouamai. Fachi Beton. Ne a qu'à signer Bakor Yamakasi. Donc, traitement va minérer, marché va minérer et commandé qu'au Salema na Congo. IDPS viva. Et c'est Sengote. Je vais te Fachi Maboko. RDC et qui a développement, notamment les lots. En économie, il y a un câble courant. Et où tu es sous chinité, il devait se vivre. Le câble courant est comme il y a Katanga. Il devait se vivre. Fati Beto a tongi usine. Il y a fabrication, il y a un câble courant. Mikolozo ya Moukontombolo, Mouamai. Alors, Makamboko, Sombara, câble courant pour na délestage. Na ba fede ezali susu IDPS se viva grâce à Fatiba Fatia lobaki li susu na lobato na lobate au lieu to kenda kakosomba mituka libanda Fatiga na limité a créé usine ya fabrication et montage ya ba mituka ya ba bus Mercedes pe egebanda kosala na ba voiture Mercedes Kabila na matata ponyo ayiba mongo. C'est-à-dire que à seul orgueil, oka ebaki teke Moukontombolo aza mwana na Nzambe. Il ne peut se vivre. Ok, ngai na tiki kacha bise. Facha bital tala mwana muke oyo. Tala matata ponyo muyibi. Aye ko se transformer no opposant. Na ki opposant na le na gestion na ye. Asala ki nini? Mbongo ya République. Nde ake kotonga université yaye ake kotonga cité moderne yaye la République atike loko mais Fati Beton pona la kisaye abeti ekoga muko Fatia tongi usine ya montage pe ya fabrication ya ba mituka baba lobe ote eza nango montage eza ba eza ke bazo monter eza ke bazo fabriquer te ndeko na ngai na Afrika wa pays oyo fabrikaka mutuka eza te IDPS viva asi toyokana bien nyonso bomoni eza oyo ezalaka bamontage mais soki ekomi mpe bamontage boyebake bozwi déjà ele ya développement parce que banzoto mituka mabende wana bino mobokolamba yango oyo ewutaka poto neti Mercedes Allemand asalaka monter kaka abatelaka crédibilité na ye IDPS viva mwinde esalema nzoto esalema bakite esalema oyebi combien tokozwa misala yayebetela Fatima boko